Ma mission TV, le miroir du monde. Il n'est pas ses affaires privées. Et t'as dit bilo nani. Tika biloko wana. Ndeko Zulu. Président de la République Félix doit marcher. Pourquoi il doit toujours être pidé ici? Ndeko Zulu. Merci pour l'invitation, mais même Bato Balandi va comprendre que Bandeko Batienga mal à l'aise. Moi aussi, en direct, s'il te plaît. Bandeko ya fait cesser bamutema mabe. Mutema bondoki, mutema lukundu. Boza déjà na pouvoir ndeko na ngai. Bosala, bolela te quand on a le pouvoir, balela kate yo moko yebi osala science po neti ngai. Balela kate ndeko na ngai. Il faut osala, pour trouver des solutions na makambo ya mboka. Yemo ko sabatinda ye. Nenge mama satana ose la mode d'ordre de ko failwa kangami kuna les États-Unis, moi ozonga zate pour bafo les ate. Mokolo wana nde état de droit bana na Congo. Dans un pays oyo bandeko ba kwa kanyaka, bobi yango ministère de la justice, ça est grave. Merci. Acte oyo bandeko na biso ya IDPS baza ko sala ba yebake baza na pouvoir basunga mwana mboka Félix Tshisekedi asala musala. Opportunité ya ndeko minaku ya ko sala ba proposition de loi oyo ezala kité. Awa na Congo ba député nommé bazali kolinga ko se faire encore plus fort. Kolobake minaku babengana kaye epa ya muze Laura Désiré Kabila pona kanyaka ayebi minaku malamu te minaku jamais koki kozwa kanyaka s'il vous plaît mon ami. Peuple tango amona ka droit na ye ekomi bafoué peuple ala kana torte base ya IDPS ezaka na coalition CCKHT to yeba yango lelo mais ba yeba keno nenka ke lobaki mona mboka Nehemi yango na bozolo bisabalabala boyebi te bobandi mais boyebi wapi bokosuka te nasi hiérarchie ya parti et lobaki yango officiellement mot d'ordre des alliés pour que ba militant pardon ba combattant ya IDPS ba bimananzela na lingara toujours ko tia le point sur les i. Ma mission TV, le miroir du monde. Tension à Kinshasa, lobby mercredi 24 juin 2020. Kinshasa était hier en ébullition pour cause les combattants de l'UDPS, particulièrement les Wewa, siège qui les alentours, il y a palais du peuple pour empêcher les députés nationaux bakota kuna pona bango. Il faut obemina konjalanjoku à retirer la loi na ewana po na bakombata IDPS ba loi na yesu pour na koboma justice congolaise. Lobby en tout cas et ça là que opesi mbwambo aboyi na ville province ya Kinshasa. Conséquence c'est que nous déplorons tous pillage. Il y a Algarve, Navni Kabinda Pemena RTNC, et Zali Bongo ça de fait il y a le sénateur André Kimbuta Yango beaucoup sur ba image nakati ya émission ya lelo ba tumbi groupe électrogène il y a Algarve o ezana libanda wana ba keli susu na Navni Nyangwe ba tumbi ndako yango ikasanji immeuble na ye ba locataire tout la mwisi ya zaza en tout cas et ça là qui bien te ba keli na Kabinda ba koti ba saccager ba véhicule il y a Jean-Marie Kassamba président il y a UNPC ville province il y a Kinshasa ce que nous déplorons et ça bon ba acte il y a vandalisme même hier Kinshasa était en ébullition les combattants en tout cas ont dit niet. Alors, niet, les députés nationaux bakokotate na palais du peuple pour bassiéger. Quelles conséquences politiques pour la coalition FCC Cash yango torbeta lisolo na kati ya Canal Presse lelo bande ko batali mbote bipai binso bozuli bapo ya kulanda biso na Tony Samina Esengo ya koyeba ke boza ebele liboso ba etano na bino eke pona kolanda Canal Presse. Canal Presse o ese kangi masolo toza bel et bien en direct en analogie na Canal Kin Télévision bel et bien en direct na YouTube Canal Kin Télévision bi boza na poto bozo na biso bokola na biso na 18h pe 23h na Kin Actu na TNT pe bozo na biso na ma mission TV ya Bibi Kapinga bande ko batali zo télécommande boaka yango parce que ndeko zula se ya bandi oko récupérer télécommande tango ngana ko boaka générique fin c'est bel et bien parti pour na 45 minutes ya direct ya Canal Presse. Équipe technique au grand complet Rodi Louadou Mike Amoka na réalisation Freddy Taki Adolphe Dominguez et Tata Mobich Coupardo la mona ya V Club le grand maestro Gimputu Samson Ilunga MCB Amafinga tala équipe technique o ekede biso pour bolanda biso na banda ko da de très très bonnes conditions
botikala lobana muninga ko zapete pour Canal Presse et si ebandi awa théâtre Zalakate ici c'est le professionnalisme. 4 invités na katia émission à lelo Médard Nkan Kolongo président ya Congo en avant Motendeko. Na sepeli mingi ndeke Zulu merci mingi na honneur au salibiso associé biso na émission ya lelo. Merci pour la moyenne équipe nationale. On a félicité pour l'équipe nationale aux Zongi na moto. Donc merci mingi pour l'invitation. Merci mesdames Kolongo tozala wana pe tozala. Alors maman Chantal Moboni Lamuka. Bonne maman. Merci ndeko Zulu nangolo nzambe toza malamu mbote na baimboka surtout bana ya Masangambila côté Bel Air bazolela courante maité régie des eaux pe ba travailleurs bazolela moyen zate balingi na bango basala grève pour moyen ko voler za susute bana Mombele bazolela ndano lobi elangango bakanisa bango po sembule noki bango ba vivre na ba marodo. Merci. Alors pour la première fois na Canal Presse Francis Bangala incabiliste avéré Motendeko. Mbote mingi ndeko Zulu na pesho d'abord botondi pour na passage na ngalelo na émission na yo na kanisi natala kango na musika lelo penza na epo penza makamo mingi ya koloba ezali il faut to manyola baimboka baso solo nini eza koleka na mboka. Voilà, merci. Alors Francis Likunku IDPS bonile Kimia ndeko Zulu, merci pour l'invitation. Merci. Napesi pe mbote na bandeko to kabula na bango di solo lelo mbote pe na balandino so ya Canal Presse. Alors tolobaki en haute tension hier à Kinshasa les combattants de l'IDPS bazalaki na balabala pour empêcher ba députés nationaux bakota na palais du peuple pour ba siéger pour na bango ba proposition ya loi ya Obemi na Konjala Njoku ezali po na mbokate za po na FCC za mabe il faut ba retirer yango pour na ba combattants IDPS écolekate majorité populaire ezali conséquence il y a eu des actes de vandalisme na lobaki yango na stade de fête ya André Kimuta yango sur avenue Kabinda a été saccagé immeuble yango ikasa chinani yango saccagé et puis résidence il y a Jean-Marie Kassamba na Kabinda saccagé et puis notre confrère Claude Molicho Maïka Moka image pas image mais photo ya Claude Molicho a été tabassé journaliste il y a radio télévision nationale congolaise Maïka Moka tika yemo kufungula ye longola ngai voilà nde bozomona na ba image wana donc azabongo na azaki na hôpital na mo lokola loboko nde mutezui moi problème na moni azoki na lokolo en tout cas Claude Molicho na biki azalaka invité la mission na Canal Presse notre confrère nous sommes solidaires avec vous en tout cas merci to ça simanayo to ko souhaiter ka ba prendre guérison pour ozon de la biso na Canal Presse merci Michael Kamwaka. Alors quelles conséquences politiques pour la coalition FCC Cash Médard Nkan Kolongo hier Kinshasa et Zalaki en Bilisu? Je commencerai par compatir na ndekonanga Claude Molicho wana pire master nangai ata azalaka mutu ya FCC la démocratie c'est la contradiction et le but est le langage moko mais il ne mérite pas ça. Donc dans ma contradiction na biso on doit garder position na ye la politique ce n'est pas la violence je regrette makambo e komela ki et aussi na kosenga bandeko to continuer na kotambola mais to éviter violence et aussi bato bakanisa ke peuple tango amonaka droit na ye et komi bafoué peuple à la Canatorte au Burkina Faso Blaise Compaoré à la Cana mandat selon la loi bakoki ko bouger il fallait une année en exercer la constitution mais peuple bengana ye en plein exercice il y a mandat na ye donc il ne faut pas tout énerver notre peuple bande ko ya FCC ba mutema mabe mutema bondoki mutema lukundu batoyo bazilingi 60-50 personnes bamuto na biso mboka na kwa biso yo nde balobaki na tribunal que cela soit acté obe minaku na sakata bato balamusi mobeko komi créer trouble na mboka lelo minaku fi un ancien magistrat na ta ya musée Laurent Désiré Kabila révoqué pour na kanyaka qu'est-ce
cela soit révoquer musée Laurent Talina ba magistrat oyo batu bana makambo kanyaka balongona niye. Et dans des pays sérieux, avant de payer la responsabilité, batalaka passer na yo. Kaka batu akabila nde bazalaka, soki c'est makambo na yumbiti ebe tcho gouverneur na Kinshasa. Soki donc bango batenaka compte il faut passer à mototé. Lelo akobimisa mobeko. Et vous avez vu bayebisika na bana yimiki bisinga président même sakata à partir de 2015 yebe babengana ki paye azali secrétaire na makambo balongola te paye makambo te yelo. Lobi, ah bon? Donc, bateau, mais Moubeko, nous avons posé problème. Mais Moubeko na bango. Et Kobouma, Mboka, Ndeko. Natino Nini. Ce qui otali constitution nabiso. Otali article 149. Otali article 150. Baba Vurian article 220. Na nyonso wana bazolinga ke bazuzi. Bama jamais lu loi organique ou eliko fokosala ke ya bazuzi section 3 nango article 70 et talisiete ce que Minaku propose aujourd'hui et zalaka nango utakala ke le ministre il y a justice après ça ka injonction c'est-à-dire akoyiko senga ke non bazubo fongole le kambo pona zone mais ce que la loi lui interdit est que abanda qu'on s'interférer à niveau que même dossier en cours de traitement, ministre à Salayango. Très déjà qu'à passer à Saïba, tout ça encore le plus fragile, il y a mon nene. Bazo si balobi passer à Saïba, à Salimbeba, invitation yete. Et comité à niveau ministre a commis à lobby, je ne reviendrai plus ça. Et le passé a circulé. Et faute peine à bande de IDPS, pour n'animer, Bantou Bagenda qui peut négocier. Vous ne pouvez pas les négocier le ministère dans un pays où Bandekuba quoi Kanyaka, vous bien au ministère de la justice, et ça est grave. Merci. Merci, Mesdames Kankolongo. Alors, Francis Bangala, est-ce que Obemina ne pouvait pas proposer la loi Oyo et Zali pour améliorer les conditions de vie? Il y a des magistrats, il y a des avocats. Il y a quelque proposer la loi Oyo ça pour battre la bango. Est-ce que ça été deuxième sous-question? Est-ce que ça été pour moni que Kamere condamné alors Fati pour l'état de droit et Zali li Kamwe ça la blague pour ben le biyemo azape na nyongo ya FPI. Est-ce que ça peut pas mater il y a des dignitaires ya FCC? D'abord na lombango pona lever ba équivoque oyo ndeko na biso ka kolongo alobisi koyo kolobaki Minaku babengana kaye epa ya muze Laurent Désiré Kabila pona Kanyaka ayebi Minaku malamu te Minaku jamais koki kozwa Kanyaka s'il vous plaît mon ami pardon soit Minaku loba yo pe ba na yoka kiyo na lobaki te awa toza kosala débat na yoka kiyo na kangi maboko na koyoka yo soko zangi ba argument okiko bima libanda s'il vous plaît jamais balongola ou de ba révoquer pour la corruption. Ça d'abord il faut que bossana et puis okoki koyeba yango mina kwa sala président assemblée nationale peut-être oyebi yango te peut-être ozalaki mopaya na yebi sion de konanga ka kolongo oyebi musala député zani eza ko voter ba loi et puis Minaku na mandat na ye oyebi ba loi boni oyo mina ba voter na mandat na ye ende ko wana za faux débat mais loi oyo Minaku a voté yango lelo a proposé yango lelo et puis si sincèrement ezala ba mama ya ndunda oyo ngana yo te défendrata ezala ba orphelin ezala ba veuve ba trouver pénible ba trouver pe compte na loi oyo ndeko yo yebi ndenge lelo oyo na Kinshasa makambo ya ba nini ya ba justice makambo tali bandaku eza kokwea na mboka oyo mais soki mwana mboka obe Minaku a proposé loi oyo pour magistrat azala na prise à partie te ndenge oyo ndeko na biso oyo kaka luzolo banda banako loba na technique mususu nde yango mwana mboka obe Minaku asali nini a proposé loi mais nalingaki na yoka ebima na ndeko
na munoko ya ndeko na ngai Kakolongo afistige makambo oyo balobaka lelo oyo démocratie eza lisusu te ndeko Zulu soko za kotambola na munoko moko te na bandeko mususu ou bien proposer eloko oyo bandeko mususu balingi te bakosala nini ndoko mona toza ko vivre na kanisa ki ndeko na ngai Kakolongo akofistige comportement oyo baloba oyo tokomi lelo ko assister eza lisusu démocratie te komi wéocratie. Est-ce que proposition la loi Francis proposition la loi na omina ka kotisi ba balite ndenge Vital Kamerhe za condamné ke ba lobe kozala biso no eza to ka po na kata proposition na alobi ke ministre ya justice azana droit ya kokata dossier soka mona ngo clair yate pour ceux qui le ministre de la justice a PPRD ceux qui n'ont pas PPRD bah ça misai donc ministre de la justice a rebana ba magistrat no peut ça na dossier na a protéger nous taper exemple ezala yo ezala ndeko Kakolongo ayebi yango ke non ozala mutu ya IDPS ozala mutu ya Palu ozala mutu ya PPRD mais soko komi ministre ozali obaki déjà kazaka na yo neti o na za PPRD na za boy oko travailler pour na mboka lelo oyo ngai pe ba peuple ba oyo penza azali penza na limemia pe na mayele aza penza ko sepela na nini na proposition ya loi oyo mwana mboka obeminaku a proposer et puis pour na ngai na sengi penza bakene nango na suka mendeko Kakolongo ayeba yango démocratie ni koloba boy yo sans tango za koloba ngana vanda kimia tango ngoyo o proposer tika yoka na mutu kina se koma na suka ole oya wa obanda ko bebisa milimo ya population. Merci. Alors maman Chantal Mobona, alors quelles conséquences politiques Toto Banini, l'avenir est incertain na coalition est-ce que c'est caché? Merci ndeko nakanisi ezala nous passe mingi pe mawa en plein Covid 19 bamboka mususu ezosangana po et proposer ma piste. Il y a des solutions sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan il y a éradiquer la pandémie. Awana Congo, ba député nommé, Bazali Kolinga, qu'on se faire encore plus fort. Balingitos dans la République, il y a des hommes forts, Balingitos dans la institution faible. Balingitos dans la République, où le bien-être et le peuple est zaté. Ba oyo ba travailler qui a 18 ans balingi ba se protéger na ba antivaleur nyonso ba salaki ba oyo ba travailler qui il y a 18 ans on de Kabila na pesa que bravo pas un sincère à lobby il n'a pas pu transformer l'homme congolais donc ba yebi que ba salaki malamu te balingi siko ba se couvrir na ko pesa position na biso décider tozali contre ces propositions de loi. Intérêt à peuple exaté, ezali intérêt à individu, intérêt à minorité FCC balingi ba s'éterniser, ba battre la besoin na bango, na avenir na bango. Na koloba boye, quel avenir politique? C'est possible de changer le Congo avec un leadership légitime et conscient, na responsable. Lelo, tokoloba ndengeni, tokoloba que pourquoi quand ndeko biso mina kwazaki président Assemblée nationale à côté ki loi wanati pourquoi tant mboke zaki na Covid té tozaki na état d'urgence té ba côté ki loi wanati pourquoi bango lelo en plein Covid balinga ba kotisa loi wana parce que babi que peuple a un confinement to profiter na tawana to beta dada pour tout ça makam na biso to lobby cette fois-ci non quand to lobaki ne touche pas ngonga na ngonga na quand to lobaki ne touche pas mon 220 lelo to lobby l'indépendance de la justice et kotikala conformément à l'article 151 séparation pouvoir esengele tikala et loko tozolo baboye bana Congo fo bayeba que coalition oyo et atteindre ma limite nango FCC a comme que ça la nyonso azo en force pour aluka se protéger ba leader na biso na lamuka ba lobby na biso toze la mot d'ordre toza kozwa to côté le mato barre route na ba manœuvre nyonso ezo salema ezala pona koluka muto alambaka nzungu aldo électoral Seigneur balingi ba chaile na seni ezala pona ba soi-disant ba loi na bango wana biso to lobby non et non
tozali na démocratie, to respecter liberté d'expression, to boyi violence, to lingi, to senga, ba droit na biso, to revendiquer. Mais na ko chiter na ko chiter facile, pourquoi je m'en vais? Lobi to mona ki bande kwa IDPS na nzela, ba senga ki autorisation te. To mona ki bango na nzela, ba pekisi bango ba opérer te. Ba lobi te ke Covid eza. Biso pe je pense dans une semaine, sous réserve la confirmation de leader, bisope bana la muka toko manifester dans nzela contre loi wana, donc tolingi équité ezala, égalité ezala na traitement ya ba militant. Francis Lukunku de PES. Tous on comprend de bino de sous-souté, bino vous en a pouvoir. Mais vous jouez, vous en a pouvoir, vous avez sous en opposition. Ça c'est de 1. De 2, Francis Lukunku. Comment expliquer IDPS c'est en a pouvoir, mais IDPS toujours dans acte de vandalisme. Vous pouvez manifester pacifiquement, mais problème il y a beaucoup de bandaku ya batu, wanade batu basa ko regretter na mon mingi Francis Lukunku. Ndekozulu, merci pour la mutuna. Na rodinga na longola maba do musuna ba de maïka plateau. Na introduction Maman Chantal pour tout ko zongela ngoni kambo ya IDPS e bimi na nzela, IDPS e ogobuka. Tende. IDPS e bimi na balabala te. IDPS na pouvoir, IDPS a kosala mobulu, IDPS abimi na balabala te, IDPS asali mobulu te. Na sur hiérarchie à parti et le qui yango officiellement mot d'ordre des alliés pour que ba militant, pardon, ba combattant, ya IDPS ba bima na nzela. Na lingara toujours ko tia le point sur le Z. Batu ba longola ba combattant ya IDPS te le roi bazala ba brésilien. Les combattants de l'IDPS font partie de la population. Ndegozulu o salamaki lobby ezalaki mouvement ya population et non les combattants de l'IDPS. Wana fo batuna so baye ba. IDPS attaque parti asali mouvement dans sens wana te. Ndeko kakolonga la bakelo moko akamwe ba négociateur ya cash. Ba ke ko négocier ba tikeli ba to FCC ministère de la justice. Tendeko na ko rappeler bobo kobo sanateke ba discussion pour gouvernement bima e wumelaki. Entre autres ba point ezalaki o wana biso to salaki bango. To baki ba totala bonne fois de l'autre côté, mais qui va changer. Ndegozulu, base ya IDPS, ils ont la coalition CCKHT. To yeba yango lelo. Parti les dirigés na bakonzi pour des raisons stratégiques après l'élection en 2018, option ils ont levé to que de la coalition. Base à PSaki bénéfice de doute na démarche wana. Bobo sanate. Base à IDPS depuis toujours Tissiko a joué toujours rôle de défenseur, a joué toujours rôle moko ya sentinelle. Genève eza musikate. Boyebi makameli kaka na Genève, boyebaki tango base ya IDPS a telemaki ni ne salamaki. Mais to komi na situation oyo pona nini? Ndekozulu, bandeko na biso ya FCC to ba kabiliste, ngana mona bango bazala kama yele soka monoko na bango za ko kangama. Soki kaka ba meki ko fongola monoko na bango buso bebimi. Pourquoi Ndekozulu? Les kabilistes bata FCC babanga nzambe te. Bango babanga ka ba poursuite judiciaire pona ba mabe basala. IDPS est militant pendant près de 40 ans à bétali selon l'état de droit, à bétali selon la démocratie. Les gens vont vivre les actes positifs, il y a volonté à chef de l'État, allant dans le sens de telle sa justice en Boka. Bati pour un moni FCC wana. Ba vandi ba lingi boule ba Joseph Kabila a trahi le biso. A trahi bango pourquoi? Pour Kabila la constitution et précisément ba immunité na ye, attaque sénateur à vie. Kabila tayi bango pourquoi pour bango donc bazalaki bana misala na ye si l'expression dérange na zampe ko retirer bazali ba collaborateur na ye d'accord bazali ba collaborateur na ba parlement na bango bazali na ba majorité mécanique eleki ba voter non pourtant statut ba chef de l'État une loi qui viole même la constitution au regard de la volume ya bango fo ndeko sénateur a vu Joseph Kabila Jouaka. Donc Kabila sur le plan juridique sa sécurité est garantie. Mais bango va se rendre compte va téléphoner voilà donc bango dit non sécurité la bango physique et juridique et ça menacé il y a encore basali démarche donc une façon il y a ça de raïs na bango ndeko la base na kinakatike yo za garantie biso za garantie te photo télé meloko ndeko sul opportunité même pas 2 minutes chité na za chrono opportunité il y a des communaux il y a aussi la proposition de loi ezalaki te c'est pas une introduction pour maman Chantal la pression ko peut appeler solo ya indépendance et justice ndezulu comportement ya obemina na période où il y a Covid-19 ça relève de la délinquance parlementaire et même à trouble ndeko modi sur certains amis on a découvert à travers ma plateau de partage en émission mingi
nakosenga na ndeko Molisho aporte plainte contre ndeko Minako bato nyonso baolela lelo babukibuki babiloko na bango nazo soutenir la violence wana te mais ndeko Minako aza responsable azongisa biloko ya kimbuta azongisa biloko yango ekasanji azwa soin ya ndeko Molisho azongisa biloko ya Jean-Marie Kasamba azongisa biloko ya Jean-Marie Kasamba donc ye aza responsable ndeko Zulu histoire ya mokili eza kotalisa biso ke même na Rome ya kala barome batumbaka Rome Jules César akufaka typiquement la banda mobenga empereur mongo le plus redoutable de son commode type banda ya gorishaka ye bande kwa FCC batika ba grimace o ba osala ki ndeko nene alobi o non ndenge tozawa ba ba ndenge bandaka ba ko ba ndenge sukaka te UDPS le peuple congolais ba ye ndenge sukaka et sukaka que le peuple me toujours la vérité c'est que tant que le fleuve existe la nage pour le peuple congolais demeure une option. Merci, Francis Lukunku. Alors, nous avons Médaka Colombo, mais avant nous avons Médaka Colombo, Maïka Mwaka total à image, Négeki Tchazalaki, lobby. Toké. Salle de fête de Kimbuta sur Kabinda. Donc nous sommes toujours là. Kakabo Monabili Lindenge Joleka, les groupes. Josika ndako bazo sali sakaka éviter ce balingi ni mais wakende kama le même awa onyo somoni oesa shengo kasanji kozo bebisa ye biloko asala mboka yango monga leta awa kozo bunda pona mboka to bebisa ndoko ngai kasanji sande komi Massa, loba, massa, loba, tolembi, ça fait bakasi, tolembi, trop c'est trop, on en est marre aujourd'hui de l'élo, il faut tout le Toboyi bino iwaya mbaraka eganga bino bato bato bazosufrire na mboko ezala na mapeka na bino bina nyonso biso tokanisaki te tovote badepute Oma député, Sika Bolise. Voilà. Mesdames, quand Colombo, est-ce que, aux hommes, on a été que, oh, surtout, les cas qui le besoin de Salam Punda, loin maintenant que les canons ont proposé majoritaire dans l'Assemblée nationale. Ah, de Gouzoul, loin que les tika soki bande koyo ngana kopesa bango conseil batika Kabila afanda na kinga kati boyaka na plateau Kabila aza afandisa makambo na ye aza etambi na ye munene biloko tu nyonso mokili ezalaka na kinga kati ba ours ba girafe bangando tout batika alamukaka na tongo amonaka biloko na ye o baminako bakoluka et puis neni alobi ayebi tango ebandaka mais tango esilaki yebaka donc akomi prophétiser sikoyo na répondre ndeko na ngai aniye te les grands kabilistes Minako a été révoqué oui ou non? Répondez à la question. Bato ko la non ndako. Ce qui on lobby que eza pona kanyaka te. Pese
siko ba congolais raison pour laquelle ba révoquer Minako lobite. Est-ce que Minako a été révoqué oui ou non? Wana un. Ya mibale ndenge biloko elekaki wana ngai naza partisan kotambola oui parce que kotambola fait partie na droit garanti par la constitution mais violence je les condamne pour na PVO je n'accepte na molisho mastananga oye komeli esalinga passe na ko tolérer jamais violence mais loya Minako oye boti français tu le bawa loya Minako monteboti makambo nyonso. Quel est le vrai problème ici? Le vrai problème est que bango bakwe kanya olobi ke Minako za président de l'Assemblée nationale. Oui, je suis aux élections et puis aux autres sur bakambo zo yebate. Donc atindio apesho baso basumate. Quand Minako était président de l'Assemblée nationale, bato bazo ba indemnité de sortie à bango basala ba communiquer sur Yolanda te. Ya mibale les assistants parlementaires mbongo na bango emonana te. Ya misato bato ya administration Assemblée nationale. Oh ba umela mingi batikala ko engager bango te naza na lettre na soki na yeba ka ngina milo yango oh basala ba fonda ye baka moni national tona ba teste ba ibiso makambo le kaka kuni il y a tant de choses sur Minako donc il ne faut pas que le makambo yo soit maîtrisé te nous disons ceci à retirer eloko wana ya bondo yoza muntu tanga na nini bando kubazana bando kubatanga parce que disponible que maman le tout ça na kaya ya état sanitaire je lis l'article 219. Aucune révision n'est pas intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence. C'est l'article 219 de notre constitution. On ne peut jamais venir une révision dans l'état d'urgence. Oh, l'état d'urgence. Bemango l'assemblée wana, président promulgué yango, vous arrivez à modifier yango. Mais lisez même la possibilité de la constitution. Au moins qu'il est violé d'un bout comme la constitution. Et tout Congolais a les droits. Il y a constat la bino échec. Messieurs, je peux vous rassurer. Je vais continuer. Et on va continuer à Braza. Heureusement qu'il y a une frontière combat cache. Merci. Pas d'intimidation. Non, pas d'intimidation. Ils sont pour respecter la constitution. Nairobi, pour respecter les légaliste. Pour utiliser les moyens légaux prévus par le loi pour battre. Oh, Baba Congolais Batika Mbokande. Non, mais Baba Libanda. Merci. C'est un jeu pour nous. Francis Bangala. Pour nous, FCC, c'est la loi qui concerne la population. Bossa la loi qui pèse la population Kanda. Est-ce que maintenant, quand on dit qu'il s'attelle, Montepellier, bon, n'a retiré la loi, la justice est indépendante et continue à faire la moussala. Quand on a le but de Congo, toko kende wapi. EDB Nabandu oza kobosana ke Kabila atikela biso démocratie soki yo lingi koya na démocratie merci mais eloko poza kobosana état de droit ezaki ba politique ete yo ndo ki ko expliquer biso ngo malamu et puis yo yango Minako aza député national eza droit na mon frère mukolo mususu tokoluka ngana otosala débat potosolola sur gestion ya Minako na parlement mais nakanisa kosimba mutu papa tango elobanga na sekaki te ndeko yeba yango lelo ndeko Zulu baloi mutu asalaka yango eza député national et puis ozoloba Minako a retiré nalandi ndeko nanga Francis Lukunku alobi ke no kimbuta kende kofunda boye non emonani claire bato IDPS nde bazalaki wana bango nde basali mobulu tala babilongi okomona wana namoni bilongi ya bato mosusu oyo nga moko personnellement nayebi bango baza bato ya IDPS eloko ni koloba teke eza peuple nde ekitaki eza bato ya IDPS mais yeba yango eloko kaka na kosenga na bino botosa démocratie botosa pe état de droit mais siko oyo bino bosali wana botosa état d'urgence bato bafinani bozumutuka oyo mwana mboka Joseph Kabila atika bisi ya kitoko bosali nini bokoti na kati bobuki yango batransport na biso wana osepeli na monde komedar kakolongo osepeli nongo monna babuki bandako ya congolais et puis bandeko bande kofutela na baimmeuble wana soki bana mpe bazalaki kuna baku oyo bazinde osepeli mpo lobike no tokokima non ndeko ça ce n'est pas l'état de droit eloko kaka bokosepela po mokonzi na biso Joseph Kabila alobaki toza kotosa mibeko ya mboka toza kotosa mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi
Chilombo oyo bino jamais botikala kobenga Joseph Kabila président. Et aujourd'hui encore vous répétez mon frère Kakolongo soki oza kozanga ba argument awa question eza batuni yo kaka question moko loi wana ekoleka ou pas il faut koleka keno ekoleka po eza kotrouver solution na nini na mboka Congo lelo na ebisi yo pourquoi lobi yango te yo lobelaka bato neti ngai il faut kolobela parce que omoni loi oyo yo oza komona kaka ndenge bobebisi mémoire ya population loi eza mabe loi wana eza mabe te loi wana elingi mpe kosala nini kozongisa mpe bamagistrat na nzela c'est-à-dire soki lelo ngai nakufi yo ndeko na nga Kakolongo ni kobotola mwasi na nga ndako okoleka kaka epa magistrat moko badosie eza ebele yo ndolo bakofundolaka badosie me lelo oyo mwana mboka minaku ayoki kolela ya population yo oye oza kolobaloba mingi non ndeko na ngai lelo oyo émission oyo bobengaka émission babola oyo bosalaka ngo na Papa Molaire etrouver penza solution nango na loi oyo mwana mboka minaku asali me bande pa IDPS bawangana te bango nde basali mobulu oyo il faut baasime yango me bayeba keno nenka kelobaki mwana mboka Nehemi yango wana bozolobisa balabala boyebi te bobandi me boyebi wapi bokosuka te epi yeba yango bino mo bosaka te na monopole ya kolobisa balabala nous aussi toza na monopole wana mais toza kotosa état de droit bino bokofondre état de droit te na chiba ou politique. Merci. Maman Chantal Moboni la mukape bo participer ina marche lobi na Lubumbashi parce que na Lubumbashi pe maika mwana nazo image ya Lubumbashi na Lubumbashi pe bakena ko siège assemblée provinciale bon na lo ba bondeko Zulu oyebi ke ndeko na ngai FCC lo bondire ba botami lelo ba bosa na ke ba majeur basi basa 18 ans et que puberté na bango e bebisa Congo ndeko na ngai ngoi c'est ce que batika démocratie famille aussi et la justice mbongo FPI eza souveraine na bango te ndeko na ngai le biso boutique démocratie en quoi liberté ya marche eza te boutique pays en otage ba entreprise publique nyonso komi morcelé ndeko yana makambo susu etoka soni bana baotala biso ba mama ba tata ba ndeko toto sape congolais zoka pasi 18 ans bobomie siko bolingi bo achever lisusu po bokoma ba baroi non ça c'est non peuple congolais l'heure a sonné il faut vigilance il faut qu'on soit debout le col là leader na biso ba biso to se tenir prêt pour il faut motos en mode d'ordre pour na coerter ba manœuvre ya lokuta il faut pas changer l'histoire du Congo botiki démocratie te botiki passe na mawa il y a des familles qui pleurent ndeko fidèle bazana za wapi mabota la bango ezoluka baza wapi s'il vous plaît il faut respecter le peuple congolais bino bokolo bala biso loi wana intérêt peuple exact est-ce qu'il y a opportunité à loi wana lelo bino bobi boza ba député un député c'est un élu du peuple est-ce que vous étiez réellement élu par le peuple êtes-vous redevable envers ces peuples là ça c'est grave mboka langue tombé plus bas Congo comme mboka soni bolongo biso kutumwa muketo lingai tozala ngo kwa dignité à une semaine il y a indépendance allons-nous fêter l'indépendance allons-nous dire quoi à nos enfants quelle histoire trouve sabane que le 30 juin nos parle de l'indépendance babundaki pour le biso to comme osala buzo baboy pour to bande du peuple lelo ce n'est pas normal chers amis. Rentrez en vous-même et examinez-vous. Ndekonemi alobi boye. Alobi ete batala muka bazaki na marche. Et sengeli boye bake biso toze la mot d'ordre. Toko marcher, toko kitala nzela. Mobe ko likonde pesi biso nzela ya kotelemela. Batu nyoso balingi ko bebisa mboka, ko marcher contre la constitution, ko confisquer bokonzi ya peuple. Toko telema, toko kita la nzela, kala mingi te mikolo ya. Toza ko kita, toko revendiquer, mais tolingi to lo baboy. Nazo chité na lycée. Moi si la mobali babundi, bakendaki na commune basaki mariage. Balobi communauté de biens. Si vous moi ça timbeli habité mobile azo qui n'est pas officier de l'état civil alinga changer régime matrimonial comme la séparation de biens donc ma camunio soeza la na kombo na un avantage na e moi ça bandi revendication
Ce qui est mobile, on a ramassé dans le Rosani. Au lieu que déranger voisin, on m'a quel est la bine aux déranger yé. Yo que le voisin, moutou, azo influencer moi si là yo, a kende ko landela yo. Té, moi c'est Timbeli kaka. Abidjo alingi à sa séparation de biens, alingi a konzanyoso, ministère de justice zayaye pour protéger ma kamnae, ngala ozolo côté, ngala kiti wanzela, biso tolobi boy, makelele wana, ba limite wana. Irresponsabilité, la insouciance, il y a social, il y a peuple. Dès que vous le dites que et ça n'a pas tout le monde et ça n'a pas tout le monde dollar et politique. Voilà, alors François Bangala dans tout ça Francis le concours l'Imisa dans tout ça le président de la République est à l'autre côté, ça inquiète aussi la population. Merci de Kozulu pour notre na bandi ete oyo elekaki lobi ezako sala esengo na bato nyonso oyo bayokaka discours politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le fait docteur Etienne Tshisekedi disait le jour où le peuple a robima na balabala yemoko sabatinda ye nenge mama chatala ose la mot d'ordre de kofailo kangami kuna na États-Unis moi ozonga ezate pour bavon les ates mokolo wana nde état de droit banda na Congo ndeko sulu oyo salami lobi eza ebandeli kaka la vaccination de mars ils ont continué pour la nage collective. Oyo salami lobi eza essai clinique ya nage collective, les Congolais sont déterminés. Bravo à notre peuple pour la maturité. Ndeko, les Congolais, les combattants de l'IDPS font partie du peuple congolais. Bon, il s'en va on a le bokeh on a été. Ndeko Zulu, Congo eza mboka na biso. Mutu nyonso oyo aza animé na sentiment ya patriotisme aza na devoir ya kotelemela bamikano nyonso oyo eza na nzela te. Ndeko Zulu, constitution de la République l'article 64 epesi bakongolais possibilité wana démarche ya bandeko ya PPRD eza démarche moko eza naki mutema mabe na kati eza na antipatriotisme na kati kaka bango na babitina nango ngai na un exemple moko na yebi ndeko na mona ope na histoire nde totanga ba manifestation ba revendication to ba mouvement à la désobéissance civile ont toujours été des conditions essentielles pour la bonne marche de la République. On est lobby, ils ont un caractère, il y a politique, il y a Congolais, il y a comment la chose publique marche. Bande ko ya PPRD, bazalaki batute, fallait pas procéder de la sorte. Na yoki de kolanga PPRD so ba non, IDPS c'est un monopole ya balabala te. Communication de ça m'appelle. IDPS te. So ko lobi ke ba Congolais bazana monopole ya rite, bato ba ko tala biso na ndako ba ko sekayo. PPRD n'a jamais été na bios oui hier n'est pas égal à aujourd'hui ne gosoul bata PPRD faut bailler barango PPRD utiliser l'armée la police pour affronter notre peuple maintenant à ce jour notre armée notre police a commis nègre ils ont compris que bazalaki instrumentalisé mais parmi les éléments positifs il y a alternance ils appellent autre monde bravo à la police bravo aux forces de défense et de sécurité na musala so basalaki mais ndeko olobi kamboya pourquoi président de la République a olobaté Constitution de la République et chez moi Mboka Félix Tshisekedi na place ya mototé mais comme institution. Il y a ça garé un bon fonctionnement à total. Comportement ya bandeko ya PPRD. Et ko pesa tata mo konzeko le mot de makoki ke mikolo ekoya. Ame kapé ko se prononcer pour ya za le commandant suprême. Pour ya za garé un bon fonctionnement de l'institution. Avocat na monovoté mais pour le moment opportunité et ça na noté ya ye aloba. Ndeko zulu na mono zo ndiko senga ngamba. Chité. Ande ko ba mingi. Tere chité aussi. Si on fait 2 minutes 30. Ouais, nous ça m'a bien na biso muri pamba pardon. 2 minutes 30. Problème c'est pas une ndeko de singai. Tere na moni ça bino. Ni ba ko zo pesa ça na plateau. Surtout ndeko zulu pesa ngai na ndimi de pesa ya. Wana ça allez chité. Ndeko zulu. Bitumba o tozo bunda na bandeko ya PPRD, il s'agit de l'avenir de toute une nation. Notre République démocratique du Congo est menacée. Joseph Kabila a difficulté de gâcher ça qui est Bokondi. Les quelques projets, Timino Basalaki, et ça dit le retour comme la situation est en arrogance. Liberté dans son mariamoté. Liberté dans Kabola na plateau d'Oroté. Elle s'arrache. Merci. C'est un Congolais. Toi tu as toujours la tête. N'est pas Congolais Baloba.
vigilance et l'autre, bah type dossier la bangoana et là, ne komangala, je te garantis que vos propositions de loi est collectée. Merci. Merci député. Merci. Dernier tour à table. Mesdames, nous avons un message déjà. Mesdames, Colombo. Mais ce qui est commis, tika policier, demain député. Vous m'avez dit que comme ma bête. Non, non, moi, je ne peux jamais accepter la violence dans le Lango. Moi, j'ai des amis députés, Baninga Langai. Même on a fait ces des amis. Et là, vous donnez la Rabango, tala kitoko ate cravate mais besa le bumu intérêt mboke ezaka kuna te besa le bumu so ko bimao allo viens mina okolandanga onde nazo panza nebo ba kotala pe mboka te etumba tozo bunda na yo pe oza na kati soki kongo ebongi okolobele mina kute okoviva kana musala na yo. Nous ne voulons pas la République et ma grand prêtre Netumba. Moi, j'ai créé le parti Congo en avant parce que je crois que bilingue, tout ça, peine moi dit, pas Yakobet, la prêtre. Vous avez fait 18 ans, Nabaminaku, yo sa ozoni. Soyez plutôt cause, bongo bilingue. Vous nous avez laissé 90% à Bajen au chômage. Il faut regretter le Kolanga. Tout ça, la victime, il y a régime ouana. Tu n'as pas répondu à ma question. Mina côté révoqué ou pas? Minaku, est-ce afuta assistant parlementaire ou pas? Batolanda que ce soit acté, on répondre te. Kasi François lobby, nazo linga pe. Ndenge ba policier ba sali lobby, na monaki bato ya uzando, bato ba kende pour na zando. Batambolaki, on a tué 3 personnes. Je préfère aussi que la police na ba manifestation nyonso ba garda attitude one. Ba betani garçon moko na kenda ke pa na bango itaga numéro 5 na komina ba rumu ko mona Ferrari lisasi na mutu. Chanaka songo lobaki banya ataki kura mengana kenda ke na libota wana na bilili. Et puis yo mona kana ngobile po mona kana bango. Yebi faniye. Onoka mweko le kalobi afongola sando. Merci. Merci. Mais alobi le kambo moko o ya pas sur lobby que non mina kwa zui mobeko pour na ko protéger ba magistrat ceux qui balingi basala mbeba s'il l'a fait kende otanga 30 secondes na ngai bona otanga l'article 150 prévoit déjà que ceux qui ba magistrat basali mbeba eza au conseil ya magistrature yango eza na droit ya conseil supérieur ya magistrature o ya na droit ya ko sanctionner ba magistrat et ko ki ko zonga te na ministre ya justice une chose quelle est la solution ça c'est que non yo et puis on dit que il constate merci il constate que magistrat et il peut aussi les sanctionner merci c'est grave Francis Bangala moi suka ndeko ayeba ndeko na biso Francis lukunku ayeba d'abord que non IDPS eza na pouvoir et ceux qui boza na pouvoir ezaka kapona limité te eza pona Kongo mobimba et pa nanga na Kisangani partout ne ba kozela mokonzi mboka akita et sika ba catastrophe naturelle salemaki ceux qui d'abord bozo trouver d'abord solution na parti politique na binote IDPS et bokomi ko confondre la RDC avec limité wana penza eza ko bangi sangai oza ko yebisa ba peuple baza la vigilance nani boza déjà na pouvoir ndeko na ngai bo sala bo lela te quand on a le pouvoir ba lela kate yo moko yebi o sala science po neti ngai ba lela kate ndeko na ngai il faut ko sala ko trouver des solutions na makambo ya mboka botika ko lela bino ne boko sala ke no mokonza mboka na biso Félix Tshisekedi olata la makambo na biso ya mboka olakende depuis azwa pouvoir olata mola na Kisangani akende na Manyema akende na Bunagana partout ba kozela boza ko bloquer pona ba makambo na bino ba parti politique ba wewokrasi chiba u politique olebo sala makambo penza ekende liboso ndeko na ngai na ninge na yebisa yo tango muze akota. Il y a la différence entre qu'on révoque mutu natanga ngo mutu aza ko assainir o assainir otali na sala ki moi erreur ozongisie yo moko vérifier obe azongaka mais au moins moi et toi on va faire débat poto solo là pardon ndeko naza ko chiter lelo oyo ndeko Zulu soto oza ko yeba te
lelo lobby français oki okoma mokonzi ndeko akoki kokoma mokonzi policier bapesi ye asalaka aza nde kokengela ye siko bokokende kotumba ndaku bokende kotumba mutuka ya policier ya minaku mpona nini naza na image tuna bandeko na matete batumbi ndako batumbi mutuka ya policier ya minaku oyo aza policier naza koshite ndeko na shite muke lelo oyo naza kokondane acte oyo bandeko na biso ya IDPS baza kosala bayebake baza na pouvoir basunga mwana mboka Félix Tshisekedi asala musala mais loi ya Obe Minaku eza loi eza kotombola mboka na biso Congo eloko il faut les cas merci maman Chantal. Alors maman Chantal message à Souka Poto Kabola to c'est la France tozolo baboye et que le président élu Martin Fayulu Azan aux États-Unis, non parce que Azan est moyen de transport, mais parce que l'état d'urgence est l'équipe tellement bisi qu'ils ont freiné biso na makambo oyo ou lié to évoluer na makambo Covid, mboke fungwama, batu baza na libre circulation, balingi ba profiter na balwa na ba makambo sala ma ezo sali. Nazolo baboy. Un parti politique, membre d'un parti politique, nous sommes des Congolais, mais un parti politique comme une personne morale, à sa ligne à parti. Et puis membre d'un parti politique, à Tambolaka Ngulungulute, à Tambolaka na mot d'ordre de parti nae. Donc, ceux qui peuvent la côté le un jour, ils allaient exception na katia règle wana. Le peuple, oya biso, ba résistant, biso bana eside, biso bana la muka, tozali ko tambola na observation ya mot d'ordre, ya ba kambina biso. Donc, to bimaka na buzo bate, parce que pour nous, ce sont de valeurs. Article 26, et Pessibiso Ndingisa pour marcher, et nous allons descendre, nous allons marcher sans casse et sans vandalisme. C'est comme ça. Donc, elingi kolobate que peuple le cause dans la partie politique aux un mot d'ordre à kolandate il faut bimalko angulu na ko succès na koloba boy peuple la muka aza concerné na ba acte vandalisme été et loko mokoté na ko succès na koloba boy peuple la muka azala prêt parce que to ngito banda ba action sur terrain to koloba boy équité ce qui est état de droit il faut équiter zala na traitement ya ba congolais nyoso lokola baninga ba manifestaka sans inquiétude la police accompagnera bango tolingi pe la police accompagner la muka et accompagner batunyoso o bazana merci maman Chantal Moboni yango to suki sikaka na koyebisa baimboka Congo et système alisu likola lisu muto akosa yote wana bitumba ya mwasi na mobali mais tolobi la bino ke misu na seni ba distraire biso te balingi balamba déjà muibi ya 2023 lelo bo fungola misu. Français de Koukou, 2 minutes, mot de la fin, n'attends un message pour toi. Ndeko Zulu, merci. Merci pour la nini, pour l'occasion de permettre à Batoa Rolanda Bisso de comprendre certaines vérités. Ndeko Langa Francis Bangala, Azana Lingomba ya Batoa Boma Congo. Ba Congolais ba yeba ki na 2015, bandeko na biso oyo ya PPRD, bango ba inisaka révision à l'électoral et memara bato na balabala et puis bato bakufaka. Na 2016, bandeko na biso na mois de septembre, grâce à un personnage de grande envergure, fait docteur Etienne Tshisekedi, pour poser la bango, biloko la bango na cité de l'Union africaine et Salamarate, ba Congolais ba kufa le 19 septembre 2016. Et ça bango, bango lisusu, ba y a 3 propositions de loi oyo pour que ba Congolais ba kufa bandeko. Yango bino poza ba vampire politique to poza banani. Bino linga ba Congolais te. Na re comprendre bino ba syndrome ya rébellion afdel bo wuta ngo tisi ko aussi la bino. Et aussi la bino te. Congo pour la biso ndenge to koti na démocratie de quoi na démocratie pardon ndeko Zulu bandeko na biso ya PPRD lelo na comprendre yango ke bato balobaka ke makila ya bato landaka bato baza na raison bandeko PPRD makila ya ba millions de Congolais suite ya rébellion na bango ya AFDEL ezo landa bango bino ezo senga il faut ndeko tolérance mais qu'est-ce qu'il y a bino ezo senga ba exorciser bino boza habité par l'esprit mabé merci ndeko na sali même pas 1 minute on fait 50 minutes merci lisa ndeko Zulu nazo silisa ya koloba boye ndeko lobi IDPS bomi Congo IDPS bomi Congo ne lo côté ba problème na IDPS eza ba problème interne makambo ya biso na ba
honorable Jean-Marc Kabundu ba ogisa Kabouya to aussi lisango tali kongote il est pas ça fait privé et tali bilo nani tika biloko wana ndeko limité tozana posa na epe na Kisangani ndeko Zulu président de la République Félix doit marcher. Pourquoi il a toujours se pider ici? Ndeko Zulu, merci pour l'invitation, mais même Bato Balandi va comprendre que Bandeko Batienga mal à l'aise. N'a le bon mal à l'aise. Francis, en direct, s'il te plaît. Merci. 10 secondes. Bon, ça va, l'essentiel est dit. Merci. Alors, un message. Ah, passez, hein. Mais 10 secondes, na yo. Non. Merci. Ndeko Zulu, voilà, tout un message pour un respect à téléspectateurs. C'est à la game pour tous les grands maestros. Azo donc déjà. Ndeko Zulu, no soto lona kayango to bukaka. Vital Kamerhe alona trahison, lelo asuki na prison. Alors, etikali Fachi makamu oyo ekoya lobby na ye na partenaire na ye JKK bakoki mamboka oyo biso moko tokotika na mboka na biso. Le représentant de FCC manque d'égalité mentale. S'il vous plaît, ne l'invitez plus. Ne l'invitez plus, manque de sagesse et intelligence. Tu peux inviter Kaka. Tu peux inviter. Ah, vous avez débat démocratique. Na canal presse toujours à tendance nyonso. Hein? Tu peux inviter Kaka. Ndeko Zulu, merci pour la sélection. Invité Oyo, salut vraiment, bravo, bravo, merci. Balinga te Yuma, Saïba, Minako, Oya FPI, bako sambi sabango, pe bako kanga bango, po bazu mbongo ya mboka. Tozo soutenir président Kankolongo, tozo simanaye eloko moko bakosala ye ezate. Bon, bona ngai ba osala Kankolongo problème. Ndeko Zulu mboka oyo eza ya biso, batu oyo bayiba mbongo ya leta, bakofuta yango wana eza muke, bakomona ya minene. Bane ba mona ya minene. Le FCC et JKK récoltent les résultats de leur tricherie électorale. La guerre civile est à la porte des Kinois. Bako kabwana bango na bango mote de Kozulu eza ba militaire IDPS TK c'est sa population congolaise nde telemi ba plan nyonso ya mabe oyo bato ya FCC balingi ba memela biso na mboka. S'il vous plaît, après avoir voté ces lois au parlement nini koki kokwisa ba loi wana cour constitutionnelle to présidence de la République pardon tous les bato oyo s'il vous plaît. Pas du tout l'IDPS qui s'élève, mais c'est la ce n'est pas du tout l'IDPS qui s'est élevé, mais c'est la population congolaise. Ndemute telemaki. Ndeko Zulu yango minako aza vraiment na leso ya kopesa biso na mboka. Mutu oyo babengana ye na musée pour la corruption, pour la kanyaka atika biso aza na moralité ya malamu te. Makamu oyo nyonso ezo leka lelo na mboka eza Fachi. Ye moko mutu andimaki ba accord ya Kingakati. Tolembi buzoba na bango batika biso calme. Lelo mboka munene ko la RDC eza kotambola na ba deal entre deux personnes. Makamunini oyo to komi komona tangu to kotelema biso nyonso bako bango nyonso bako pakata mbangu. Ba message belé a rodi. Ndeko Zulu biso la mukana mutolobi eloko te. Bon non buzoza ni pona koloba la muka. Tozozela mot d'ordre ya ba konzela biso Jean-Pierre Bemba Faïlou okolobelo kote français. Jean-Pierre Bemba Faïlou na Muzito, Jean-Pierre Bemba Faïlou Muzito na Katumbi. Mais IDPS a sali eza muke bako mona ya minene na lamuka. Ndeko Zulu yebisa minako Kinshasa eza ya lamuka ya cash ou FCCT. Mais soki bisoto telemi moto ekokota pe bako pakata bako koka koboma yango te. Ndeko Zulu yebisa bato FCC wana consigne ezaka ka moko mikolo oyo to yebi bandako. Va se préparer mutu akokima azate pour ba frontière oyo za mabe to boyi loka vandalisme te to boyi o te to boyi to za ba congolais biso nyonso to boyi ba tonga mboka na violence te merci to boyi loko wana Ndeko Zulu est-ce que makamo oyo tozo mona eza nini parti au pouvoir toté IDPS batu bazana pouvoir mais bazo buka biloko ya mboka eza soni pona bango. Ndeko Zulu eza mama Claudine na Braza je crois eza mama na ba Mario mama Claudine voilà mama na Mario mbongo atala canal presse mingi papa soki ezana bato oyo babanga kanzambe te eza IDPS voilà. Autorité morale na bango alobana miso ya bato na mokili mobimba tomeli mbondo kasi yango mbondo ezo sala musala na yango bakosala eloko te kobunda na kobunda. Merci Francis Bangala merci Ndeko Zulu 10 secondes na ngaka naboyi merci maman Chantal merci Lukuku merci mesdames Kankolongo
Après moi, c'est Kin Matin. Il faut que l'émission continue. Merci Nabil Nonde, vous allez là, on a mis en direct sur le canal qui a analogie, on a mis en direct sur YouTube, on a rediffusion 18h, 23h, na TNT, na Kinactu, on a sur ma mission TV. Kasi pour ça, dimanche 28 juin 2020, émission Tranche Musica. Il y a Laurent Fabrice Balsomi reçoit Adolphe Dominguez. Tata Mobic. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer, c'est dimanche, à 13h15 en direct sur le canal qui est Transmusica. Oui, que Laurent Fabrice, Ziki Sabango, Laurent Fabrice Abouyamba Bongo, Adolphe Dominguez et Tata Mobic, on a un canal presse, Nandenge a deux fois. Est-ce que, na Kosibino, il y a lycée Kofo Papa le 23? Tokutani Lobby. Ma mission TV, le miroir du monde.